Et ça a été que ba comédie te mutu ba yo kana te. Et soki et comique toko makobomana bomana tous gagner le côté. Nous sommes des pauvres. Ce qu'on a bomana ti Henri Kazadi pona zwani. Et là pona limu saye na vie à limwe et Syrie de motema ngikiti. Oh na obosa na kengai pe na okufa. Lobi nango. Mutu moko ta tika l'éternel. Nazalaka d'abord rankinete. Na ebité oyo na nango ngane to bebana. To doni ngana mutu nyonso azandeko to lingana biso te to lingani te parce que ki mutema beza ebele parce que au mona master msusu azala moi téléphone bien yo ka likunya obe msu master ba pc mo lo mo yo ka likunya or musalo tozo na biso mbongo ebele te so moni mutu à s'organiser dans le théâtre, c'est qu'ils ont maillé les naïs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure auquel vous nous suivez. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Yann Young de la presse. Quand on a mis ça le balabino, tout ça pour nous informer, bino pour nous repérer l'actualité à RDC pour nous le balabino ni oizo les capenda au juste pour te bino pour te poser un système il y a soupçon et toyoka qui ndé to qui sur le terrain pour nous avoir confirmation et on sans plus tarder avant la bande laissez-moi saluer ba onyo so ba soutenir Abisso, nous avons le président Louison Mbata dans la South Africa Second Hand Shop, nous avons sanité Didier Piana Garçon, c'était Mai, Andy Soukari, dans France Kuna. Donc, nous avons s'abonner déjà à la chaîne Abisso, Bambote Nabino, vous s'abonner pour rater l'actualité. Et on va sans plus tarder, nous avons invité Nanga Mokolalelo. Bonjour. Bonjour Yann. Bonne santé. Ouais, Koussa, par la grâce des dieux et Tozara. D'abord, avant de souhaiter mes condoléances par rapport à Kawe Komel au Congo. On a peut-être un mot par rapport à ça. Nous sommes topés ça, merci Nzambe. Parce qu'il y a un maître, il y a temps et il y a circonstances. Batang à la Bible, dans toutes circonstances, Tobo Sanaka Kokumisa Nzambe. Donc, nous avons malam, nous avons mabe Komeli Biso, et Zaka Tobi Sanzambe, merci. Mais tout ça est moins constant, il faut rater le bango pour battre. La question, mais pourquoi artiste et comédien? Pourquoi Kakabino vous avez le basso sauté éviter ça? Mais Bino est comme moi trop par rapport à Bandi. Biso est comme trop bon parce que tous les bateaux sont tendus. Tous les bateaux, tous les miroir. Pour solo biso to kufe belé bon ba sodo ba kufa na bunia. Balé biso. Par rapport à Bino, journaliste, ceux qui ont monde attend sous par année, moi 2 ou 3 musiciens, mais c'est que Bino les moi trop. C'est que si on a l'obité, les appels à journalistes sont pas pété. À Koku Fane pe boyake inaperçu. Les appels à comédien pe mususu pas ébanité, à Koku fa pas kene inaperçu. Bozo tia ba ka na biso bayo to yebani moi moke. Donc le note ngane de to so beso na kufi oroga yelobama. Parce que c'est trop. Mais oui, mais ça ce qu'on déjà Nzambenda ebinenga zo tracé makamnae. Donc to lo baté que obisonde ba comédien to ça mabe to ça mabe mingi. On se comprend. Les Nzambenda ebi ke moto na moto. Tenga to ça la date différente de naissance. Junior Lusaulu a une date différente na ye, a une date de naissance na ye. Henri Kaza a une date na ye. Ngai pe chuke na une date na nga. Comprends? Ya da date na zawana, azave na date na ye. On se comprend. Donc, mais la date où tu as fait là, Nzambe ndeka mutayebi. Pour on te fêtera anniversaire, il y a mboulo to bakisa. Il faut que tu fêtes un anniversaire, il y a jour to fait. Au moins de mo ki de bon wana. Na mon Facebook lobby, na fongwe sa compte nanga. Pour na za compte musu na fongwe si mususu. Ba ta Facebook ba yebisanga na commandé na ça droit commandateur mutu mo boy soki nga na kufi aka de décès nanga mutu a commencé le Facebook na fingi bango mama na bino na bimimba na moko so bino mo ndenge na fongoli si bord bino mo yebisanga ke tia déjà combat mutu po yo joko ko kufa mutu sa le Facebook c'est que boni bo bomanga et bemba Facebook. Voilà, comprenez tout ça, actrice comédienne. D'habiter avec moi parenthèse, tout fongo là qui par rapport à Kao, tout ça, on a Congo, parce que les artistes à Congo, mais tous on a un peu moins si ma vie privée na yo pour moni batebele ba Orlando na chaîne bien sûr le bas tam sous na ba chaîne sous mais aux la chaîne o ya mieux mbala liboso mkola lelo RDC international habité ce ko sera synthèse ya
vie artistique na yo ndenge banda na ndenge komele. Ok, moi na modéro 18 ans pembe na modéro na bande pas ya simisé mais na bimaraté série wana à l'époque to banole la Raga TV mukuse chaba bando bongo na bébé bato baye bato bazala bana mikele lo ba koyeba te mukuse chaba bando bongo na bébé lo to bando ta mangbanda bo so bani to ka pas simisé bou okufi mais ce que modéro azunga tant ka bakabona na masebe na ya okuta ba junior le Saulu wana bazala bango pene junior na robenge a master mais junior azala idole nanga azala idole nanga parce que nga ba Nolanda junior na télévision non tala mona muke boazolo ba bien kitoko boy masa nanga lemba ozo comprendre na ko beto titika dima ozo comprendre non masa nanga lemba ozo tala ke ah mona mo mbali ozo jouer kito apesa nga posa wana siko junior bazala esika mona papa nanga modéro père Koko Masebe papi Koko on comprend tant balongwe basala académie des stars na ba président Douche Kapanga na ba président Kanto na ba président Mayonnaise c'est alors nga na yekoya donc nazaka d'office pe moi na ya ba mayonnaise comprend parce que nazala wana libande zala te mandefu te ni bana lelo na komba pe o na mandefu moi libandi donc nazaka na se makolo batata nanga donc c'est ça na banda wana na bande pas simisé mais simbaka te pa ya modende ti lelo nazaka na makolo ya Monseigneur Modéro Totokane. Voilà les vie artistique au batouazaki na posa baye basko baye bisco toko ta na moi un peu vie privée na yo na vite so permettre biso toko. Ah vie privée. Bon, ngala mongo na ba vérité hein. Merci Azarane mongo la vérité Kevin Makengo zolanda biso yo mto baki to tuna bena question oyo. On va tuna net vie privée on va tuna nini. Ozo banga. Ah, ngala banga ba. C'est la question. Père de famille. Oui, père de famille, père de famille. Combien d'enfants? Oh, j'ai beaucoup d'enfants. Fais ça précision. Précision, bébé banana combien? Na dette. Bébé banana na dette. Vital Caméra bien 14 enfants. Ami de. Ozo comparer ngana veka. Mais moi ton démonter. Ba comparer. T'as besoin de démonter. Tu vois même ça ngambo après on va qu'il y ait prison. Oh, ok, prison pour te comparer. Il peut pas tout le monde comédien. Qu'est-ce qu'il répond de biso? J'ai beaucoup d'enfants. Na répondre déjà. Tu veux que nani? Mon fils Ben. Mon fils Elior. Mon fils Bonheur. Ma fille Sublime. Ils sont nombre de 4. Marié. Célibataire. Bon, célibataire. Bon. Tu comprends les rapports le bagage à Mongo. Ça n'a pas de problème. Et bon, célibataire, on va dire 4 nini. Yo, so koufi le boti te ok, il fait l'eau. Ouais, versé. Ah, Djamba bagin, allez-y remplissez la terre. Bino bo sa langote. Oh, pour comme on a 4 tega, y'a mouké. Est-ce que marié, c'est-à-dire aux célibataires? Mais je suis occupé. Mère n'a pas parlé, Benda Boy. Un jour, on a une émission chez Nga, so mon mère n'a pas le filmé. So mon mère, tout le monde va au filmé. Bon, habiter sur Europe, ça ta mère motte na comme maman bisa kufa. Quand yo bisinga mère, n'auront pas été. Madame. Ah, madame Nanga, ça va? Je t'aime. I love you so much. Je t'amour. Comme on est nga. Voilà, toujours ko barara. Que vous avez question, monsieur, tout la peine wana te et là on y se zarana ba ezarana nzela bien nzela ya mabe par rapport à temps au sel na théâtre ba désavantage nini oyo kutana ba désavantage ezana no ebelé parce que babi le début a été toujours difficile. Maramon na lo ba idole na nga yebi Junior le Saulu a voyagé trop a kumba bakar trop mais le lo ba ya mususu ba komo ya pe soki ba moni Junior ba salika neti ba menga na yebi bimbani ke sila somo te ba passe ezalaka ba difficulté pe ezalaka moi mingi belé boya tourner ti pa ba beaucoup ti ba benga mino ko ba mboa kutu bien madame apesi bino ndako bo tourner mbale to akota bino nani sortez talata yo moko côté msupo ko tourner boye ya mo za na lar ba pesi po to tourner film loko na ngape na yebe na ngate to retourner ba pesi ngaka 1000 francs boko tourner api na bibwa parce que de bibwa olongwa bibwa à l'époque nana matete chez biso
Solongwe bibwa tima tete 1000 francs. Yebsanga nan. O komandenge ni. Donc ba difficulté ne se zagi bongo. Côté mso yepe boye mutabima a so gumbanga porta qui a pantalon. Simbelanga sac. Tu comprends? Côté mso pas fingo maman non nyama na miso abatu. Mais na nyoso wana sorto lobito la nango. Tonga to sa musalate. Mais le kola ezali profession nanga. Nazaka wana ebele pe to yana bango na monde lelo benganga star. Lelo pe ba cheka ngai. Mais to yana bango nzela moko. Comprends? Donc pour vous dire que ezali profession nanga malgré ba vents et marins, mais je suis là. Nazala 2 pieds sur terre na musala nanga donc je vis. Donc c'est ça. TV par rapport à l'avantage nous avons le monde à théâtre pour te remarquer moi trop au monde à monter c'est succès jour moi boy sur la TV boy SOS azana le côté bo sungae boy na boy jusqu'au avantage nous. Merci pour la question. L'avantage nanga d'abord ils ont la relation dans une monde à théâtre. Netita la relation mona na zalaka nango. Première fois nanga na famille na biso. Kobana tata biso na bakoko na biso. Ata mutu moko te akutana président de la République. Ata mutu moko te vana na première dame. Nga na voyager na maman Liv Lembe tokenda Dubaï. To mata même avion na na hôtel le plus cher du monde. Burj Al Arab. Ola na hôtel moni or, ola libo moni or. Je te dis vrai. Oeza soko kutana mokonzi mboka eza lipamboli mobimba. Eza na archive nanga. Naza na ba photo na palais jubo yosa na émission na palais na bimisa. Ba photo. On y a bien matériel. Mais nous sommes comptés. Oh, papa nga naza muluba te pour na sala vantarde. Star américain ba sala rango. O pe biso to nga za star congolais lobi bien américain. Na la ça ba yo ka nyonga. D'abord tu na utika à Dubaï ba bokenga mbasu na genou ya droite. Ah otuninga bon, otie ah bon. Pour na lobando loba pour ba landa nga isu sala. Ya gorge. Pour na landa petit nga liba couper à son âme. Non? Vous comprenez? Donc d'abord relation monene on a tilelo nazarana maman nanga bien son amoni anniversaire ya papa na biso Che Vara Raïs mon appelle na souhaiter joyeux anniversaire papa na tindi na bureau et comme il peut papa ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous comprenez? Deuxième relation eux fongolinga na théâtre ba masala ngo ba dire merci mbokani troisième soulier d'or. Ouais besoin. Comprends? Le rôle a fondé Kabe à mon papa Zarana Suisse. Le rôle a Master Yves Mosengo. Le rôle a Jonathan Ngana l'externalité positive. Le rôle a Jonathan Bolingi. Na ba Darsimba kana ba Biterfou ba Guy Benza. On se comprend. Talaka ka ba Chadra Kakolo wana ba relation na ngai. Pona musala oyo. On se comprend. Et moi non qui est bien. Très bien. Le rôle a petit na ba Kevin Kabo wana relation te wana leki. Pas tellement na local banga. Merci beaucoup. Maison RMV, le bien toutes nos questions. Au tengi juste bas souliers d'or, au tengi bas oignon, au tengi moyen temps va comme la monter pour la publicité. Mais oui, mais na la droit temps comme on était. Oh, on a droit té. Na la droit. Ah, moi na yo c'est les publicités. Oui, c'est les publicités. Yam daïe bani. Aïe ba Coca-Cola et bani mais tu le ça la publicité. Tu n'as pas exemple par rapport au monde complexé. Mon biso ba congolais, on a complexé. Dieu merci mbokani aye bani longwa Coca-Cola yo tangi. Ata oui si à Coca-Cola et bioté. Ah, mais Dieu merci mbokani une émission de tout ça. Dieu merci pas sur la kalangate. Oh, mon yo linga sur là. Oui, mais déjà tant tout ça là ba mon yo. Ah, ndani Yann journaliste wana bubenga wana. Toi mon ba 2000 ça va na perdre quoi mayonnaise au perdre. Rien. En rien. Yo so simba 2000. Bon, toutes les vérités n'est pas bon à dire aux téléspectateurs. Bayebi. N'engagez bimara tam sous bayebi partout aux arana bango. Mais question la ngana tout nous aboué par rapport à ba combo tangiwana. Et là on y est ça la rapena le penda problème boy. Au léo ça la relation on a tout pour ça là. Moi au bon ben a parlé mais et comme na ba TV SOS bo sungae na ba Facebook ba to ko bengana ba ezara nini. Bon, SOS et Yarandeyenin. Bon, il y a un problème dans le pays. Na sollicité ba master nanga bandeko nanga ba papa nanga ba vie nanga. SOS ezarate mutukande azu problème ati SOS. Et ça na bandeko ba yaka ba sunga ba lukande lisungi ba aider parce que bango bazangi.
Il n'est pas dit que ngane na zabo so na bien na komo ba bo sunga neti nga. Ba collègue nom subal sala on a télé. Ngana bango neti nga na zolo bango bien. Na zolo bango très bien. SOS na kosenga na ba oyo ya ngai. Soki muta ko linga ko sunga nga etant que artiste na ye. Yango mon lelo msu peso dénigrer biso ba artiste et comédien. Vous comprenez? So comme tabeli SOS non. On a des relations dans le téléphone na biso. On a beta SOS na kat na chaîne boy. Non? Dieu merci Mbokani, lombo tobe là. Oh ça là. On se comprend. Na ba sens wana. SOS mususu ya reza batu mususu baluka ba bénéficier ko le kamuto aza souffrant. On se comprend ndenge kendaka, na ba sens wana. Christian Pialot azam Pialot a monté ma chérie dans la France, a bien tout na question. Siko tango lo ba ko voyager na maman livre fanda na ba hôtel la cher siko show wana pourquoi ozaki ka parmi ba o faki bazana kata show en fait ezali ngonga na ngati nzambe mutatiaki ngai ke ta mama zo pona ba to voyager na bango ta maman livre habiter na voyager na ba comédien banani na vanda un certain mardi chez nga na parler na la 12h ba benga papa Dani etanda ya maman livre oza passeport biométrique yango na biso ba artiste il faut to na passeport. On ne sait jamais au lobby voyage. Ce que ça a ngote. Au perdre. Et ça ne zambe mutapona inga ke. Tu qu'il faut qu'il y ait un livre Dubaï. Tu qu'il il faut zakana mamo livre. Comprendre hein? Ça la sens wana. Donc ils ont été yoto ni. Zaki bakisi. Oh msu lobby zaki bakisi na bango. Na na gwa fort. Ngape na vrai confirme. Je le confirme. Nana kisi ya makasi kisi nange za nzambe o ali non so boko ma minora bon oh mais nga za muta nzambe na muta sacerdoce royal je le dis bien na lobango trop na za muta sacerdoce royal na yemba na loba. Merci beaucoup donc na lope ça peut me profiter na pesa mbote na bienvenue Finduelo d'Istanbul les mannequins d'Istanbul bambote na yango wana na habité par rapport ya ndenge to monaka ba artiste mususu ya ba pays mususu bazo vivre na ndenge bien mais biso siko to remarquer mingi il faut to ba vérité to remarquer mingi se to kutana bino ezalaka to kutana na ba transport na ba moto mais baninga to ba sa ba théâtre to ba film na bango ba film na bango au moins ba jet privé ba ni siko ezalaka nini yango pourquoi boko marquer kwa bango boy biso et là to comparer bino baninga tu peux comparer bisoté, la comparaison n'est pas raison. Non, bon comparer à bisoté na bango. Bango basé la culture na bango, bisoté la culture, bisoté la Congo RDC. Ils ont compris. Bango sur le peut-être des autres bango on dire c'est qui ba nigérien, ba nani ba ivoirien, ba nani. Baza ba vie na bango, basé la culture na bango, basé na bateau ba soutenir na bango proprement dit. Là on y a un péché rabino comme bon. Ma bisoté to mo tourner na ba voiture na biso moko. To mo tourner na ba parler na biso moko. Yo so en voiture mais batumsu bako na voiture te batumsu tokuta na bango na ba moto mais na yebisio ka ke so nga na zango batumsu bazango te mais avant muto so ba voiture face à peka muta moto te avant na voiture vous avez peka piéton vous comprenez nga donc voiture ezala ngote bomengo ezaka moyen de transport bomengo ya solo awa ezana d'abord ko banga nzambe na ko zana lopango on est bana nango mais pourquoi différence on a entre bino na bango bino mongo ekotaka malonga te to ezaka ndenge pe bosi boswana na baproducteur biso différence na biso na bango eza que bango baza na mambo na bango na ba ministère na bango ba gouvernement na bango ba soutenir bango mais biso wa ndenge naza boye ministère ya culture et art na ninga ke Brazzaville wa to to ba na ba ya mode katisi biso bakanga biso. D'ailleurs, oh, bah biso, vous êtes artiste, il faut que vous ayez lettre dans le ministère. Ok, ministère on est qui pas bisoté. Biso, surtout les comédiens na Congo, tout ça valorisé. Tout ça, moussa na ba propre effort na biso. Yon le longa na Junette Omo benga ba jeune producteur. Tout ça, moussa na ba propre effort na biso. Vous comprenez? Donc, bango kuna bazake, banvoie ma gouvernement, ministère na bango. Il y a culture et art, bah soutenir bango à 100%. Mais biso le yebsanga. OK, ne retournez pas ministre mo je moi quand atie. Bon côté oh, so mo atie nous massage, so munduki. Mais bango ba ne retourner même pas gouverneur na bango et pas ministre na bango.
biso non to salama et salama te ozoma je karwana mais eza pe moko ya biloko eloko pe oboma bino po entre bino na bino pe ko organiser te biso organiser te oui ah na biso eza mama oyebisa te eza makambo tomona yango par exemple tozalaki dernièrement na matanga moko boye ya mowe moya otanga bakombo eza te tomona ekiro oyo aosala émission na presse biso nde tosungi biso nde tosalaki boye oyo kuna toke pa 20 kala boye bolanda ye te ekiri na bango kuna boye na boye biso nde kote boye na boye siko pourquoi différence ah bon nga nayebi te mpo nga nayebi te so nazala na baekiri ngai na bacomédien nyonso ya Congo nabi bien ya Congo nabi kaka Kinshasa te nazalaka d'abord rancunier te nayebi te oyo nani yango ngai tobebana to nga mutu nyonso aza ndeko par rapport na question na yo eza kaka te ke bacomédien te mutu bayokanaka te mais lelo tolobela bino nde tolobela bamusicien te tolobela bapasteur te tolobela nde bato ya théâtre lelo boye tolingani na biso te tolingani te parce que kimutema mabe eza ebele parce que omona master mosusu aza na mwa telefone ya bien yo oyoki kaka likunia obe mosusu master bapesi mwa eloko moko boye oyoki kaka likunia or mosala oyo tozwa na biso mbongo ebele te so omoni mutu asorganize na théâtre seke eza mayele na ye est-ce que comprend nazo biso vérité eza mayele na ye mais soki ekomi ke tokoma kobomana bomana tozoganye eloko te nous sommes des pauvres so na obomana ti Henri Kazadi mpona zwani ezaka mpona limwisa ye na vie ya limwe esili ya na motema nangi kiti or na obosanaki ngai mpe na okufa lobi nango mutu moko ta otikala éternel ozo comprend na côté on a biso bacomédien tolingana ya solo bandeko na ngai et ozala bien totika monoko bampuku ya milai mabe tolingana ya solo omoni tsuke boye tosololi me na nsima na nga kotubanga mbeli te bolingana ya solo botubana bambeli te siko ntango le patron nabengaki patron mpo ye moko amibengaka patron le président sai ntango amibengaka patron na bino bacomédien ezalaka vrai to eza slogan na yami sai ya na mbongo ya président sai ya la alala mais aza patron bacomédien te alala mais ye moko yo confirme ke aza na la ye moko azomibenga patron ya bacomédien te aza patron bacomédien ya groupe na ye azaka na groupe donc akosaka biso yo nde moto oloba nga nayebi te ngai biso ke azalaka na mbongo mais aza patron ya oui toyebi ke azalaka na mbongo mais sikoyo alobaka aza patron ya bacomédien nyonso ya Congo cela nanga ceke le président sai par là quant à moi je sais un patron aza moto afutaka bato il a des travailleurs par-ci par-là aza na bato embaucha azofuta bango quant à moi cela n'engage que moi soko benga lelo patron nayebi ke nafuta bato nayebi ke so naza déjà na 3 travailleurs nafuta bango naza déjà patron wana eza na côté nanga mais il n'est pas na baki naza patron ya ba congolais nyonso ozo comprend le verbe est à côté oh yo tozoloba na bandeli bien le président sai aza na mbongo il est un patron mais patron na groupe na ye nazoloba ngo bien yuzuku naloba nini na comprendre yango na bimise pe lokuta na maloba na même tozo bimise lokuta par rapport à réponse na yo papa yem to biso lokuta ngate OK to pena ko chiter vers la fin na habité mot de la fin na yo pour émission yo par rapport à nini ya no ngo bomandenga na émission na oyo na ebisio okuta pe na mwana mongo alors baleka vérité na lo balaka vérité bon vouloir ngate bandeko donc il suffit qu'on a la vérité pour na longo la ba elongo musuna muto bato parce que ceux qui mutaza ko lo baboto muto mo kebo ezara mabe on comprend donc nazara bongo oya moni na tukiye na maloba nanga oya moni ke na lobi mabe en tout cas limbisanga sikoza bandeko nanga bolimbisanga o pas sepeli na ba maloba nanga bisou bye. Bisous bye donc d'habiter bateau yo bazolanda yo bato musu bazanga posa ba contacter yo na mo ba gag moko mais question yo nengala tout nongo mekimaki pourquoi bino so bolinga boko ma ba président bino so et comme abonnez-vous massivement na
Chukelo Mboto TV, abonnez-vous à Nani TV, abonnez-vous à Nen TV. Tu vois un exemple, pourquoi Bino se bonga pour ma président? Moi, je suis né président. Naokufa Peka président. Je suis un coordonnateur, il y a un groupe, il y a Modero. Je suis au rang des présidents. Je suis l'empereur. Je suis l'empereur. Non, le bien. Je suis l'empereur Chukelo Mboto international baleine Miyama Maboko Mpembe le Kamona Motote toujours combattu mais jamais abattu. Je suis au rang des présidents. J'envie pas la chaise à ma président. Mais je suis au rang des présidents. Ma président n'y a son loba ce qui toza la réunion nazalaka. On se comprend. Et ça quand que toi là que il faut rappeler comme président. Comment ma président n'est pas donné à tout le monde. Et là, et là, on a vu ces années. Si on sali combo comme le succès, au moins il est bon, on a pu faire mouvement. Non, 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 non. Et ça, la moutou, succès, nous sommes aux anasima moutou. Netinga, nous avons un modéro. Attends, voyager, dans son zone à Kin. Modéro, car. Tu as bien. Au modéro, foutanga bien. Nous avons foutanga, on a pas un bazar à l'aise. Kolobara pour la TV, te loba vérité pour battre tout le monde sous ce barreau aider. Ce qui n'a pas bé, moi, la groupe n'a pas contesté. Ah, Seigneur, on a tout bien pour nini. Ah, on a tout bien pourquoi. Tu as la vérité. Pour le bara, le monde est écouté dans la carte à motem. Yamode, na émission na salle 18 ans na Yamode. Na lobby bien, 18 ans na Yamode. Na zana libandité, mandé fouté, banate, ni voiture, ni nini. Mais na van na Yamode ti lelo. Donc ce qui veut dire que a solo la kananga bien. C'est ça. C'est bon, bateau bazar la posa ba panzabino ba posa moi contact pour ba robe ngayo pe ba proposer pe moi bon moi bo fond là. Petit là to panzana na bisoté. Numéro na ba contact. Bon, pesa combien na ba to panzana. Ya masona mino to bo so la on bisoto zate. Bisoto mo na ramba moko o la mungi na tongo à partir à lelo na komi boy. À partir à lelo naza empereur Chukelo Mboto, moi na modéro, moi na mayonnaise mayonnaise ngala boye bongo et ça est bien. Ma salanga ngala boye bongo ça est bien. Donc comprends. Plus de 143 979 08 79. Plus de 243 979 08 79. Yo mutolingi okabola ngana modéro. Modéro za na kombo ngana na kombote. Oboma vina ngata. Eh. Sko so okabola ngana yozwi nini? Tindaka mbongo na lela nga. Mais toza kaka. Que moi ma banga na bato ba soutenaka bao ba soutenaka. Yo oza rankine yan. Ah, mais le big vérité. Wa ba laisse rayo. Oui, bateau ba soutenanga 100%. Dieu merci Mbokani. Motema Marlène Tessa, 3e soulier d'or tozo fetango yebit. Tobaki anoti aussi ça malgré la pandémie, mais on fait toujours. Namoni petit frère a dit merci Mbokani Wai Bezwa, namoni venanga Guillaume Bang, namoni moi a dit merci Mbokani Guy Junior, namoni Shadrack Akolo Djogonanga, namoni Jonathan Bolingi, namoni Daximbaka, namoni Arata Itua ya mayonnaise, namoni Gimbenza Bitterfou, namoni batunanga nyo sofonde kabeya Jonathan nga na l'externalité positive, Prisca la patrona, hein, na DPTV, Prisca la patrona, maman prophétesse Deborah Fistine. Namoni Tinaka Bongo, Nassimo le Kamama na Johanna, Lorian Tsukama, Namoni yo, Iget Lucissa, Maman na Bonheur na Elior, Namoni Namoni yo. Un mot par rapport à la chaîne RDC International, Saint-Jao. Sozara Congolais à solo, on vivra na RDC, et puis aux artistes. Comédien to cinéaste ya Congo omi benga star so le kina RDC oyote RDC nini RDC international o le ki awate a Seroze international te araba international ba le kaka o mona tangi ba international o araba international donc est-ce na boki na zela le koni ya za Henri hein te araza international zela nani te junior araza international nata bilongeza oh bilongeza nani ngona ko bwaka eza loko nani Nadine Kabuji azana loko
nana comme international mais en devenir na pesi bambote nanga baye nanga nyoso la team de mayonnaise na moni Kabela ata mobile na poto ta abimata mona ta bango baluka mobile na poto ta za kitoko ezali gamba kokosa te biso moto kakala biso bango. Ok, merci beaucoup. Donc ceux qui bena wana pour entretien ça pour la lelo système pialoata motema chéri beba ba simbi bena base na France wana. Bienvenue Finduelo le mannequin d'Istanbul. Bienvenue Finduelo garçon c'était Didier Piana garçon c'était Mai. Luison Batalagata South Africa second hand shop. Kevin Makengo maison RMV sika pena ba divi ya bien beta maraba résultat bien kuna ba gagner penza pasta délice présidente Kangiko mère Fanny Boulé binandinga ba Cape Town donc na bosan bongo te bambote na bino yango yo pona nga na lobi penda to suki awa la suite au prochain numéro bye.